Peniel ye moko aza kokabola mitakala na ye. Bomoni yango mutakabolaki mitakala ya Peniel ye moko. Elakisi na numero na ye, elakisi na WhatsApp na ye, voire même asali groupe po akabola mitakala na ye. Bandeko, tango na yebisaka bino na banda kala koloba. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tango na yebisaka bino na banda kala. Ba série ya Gisèle Fouy. Naloba bien, très bien. Mitakala oyoyo ekabwanaka na internet, na réseaux sociaux. Numéro 1 o bakabolaka ngo eza bango moko bamikolo video mwasi to makangu. Me mutu akabolaka ya liboso azali mwasi. Sima makangu. Ya suka mobali oyoyo abalaki mwasi wana soki mwasi yango auta na ndako alibala. Po toza kolobela Gisèle Fouy na papa banane obabota bana misato. Ngana loba avant bokanga mobali wana bobanda kote mususu. Bandeko Peniel ba preuve ebimi. Elakisami. Malobane moko se lakisa biso ke ye moko mutakabolango. Bandeko, tango nga nasali video ya mutakala na mutu tonga moko, soki na piango kamaradi nanga, bokobenga ngo nini? Bokobenga ngo na kaboli. Ndenge to kabolaka lipa batie manteka na nguba. Eza na tina moko te na lobake, na nyonde mutu na tindela kia tala ye muta panziango. Non. Non. Ndenge Peniel aloba na biso liboso. Atindelaki ndeko moko ya mwasi. Ndeko wana ya mwasi ye muta panziango. Et puis bandeko eloko ekamusaka nga, bato ebele pe balobi, bato mingi balobi, Peniel yete mutakaboli yango. Yende asalaki erreur, atindeli kamaradi na ye, apesaki ye confiance, ale kamaradi na ye akaboli. Bandeko, eloko babengi mutakala, eloko ona yebike, soki na lobi ngamu nakabolaki yango, batu bakoyinanga, men nakosala nini? Tango naza na posa ya kokabolango. Yango Peniel asalaki. Bandeko, mutakala, soki mutu ana posa akabolango, même yo ozolandanga, soko ningo kabola mu video na yo ya mutakala, nandimite obando kabolango kaka ndengwana. Okolinga nde mutu mususu akabolila yo, yo bima innocent, okosa kolela, na sima nango ozobina. Okokosala ndenge nini? Ozwi telefone, otiki, pa ya mutu moko, mutu wana yiba yo foto, tango yibi akaboli yango, yo bimi innocent. Bien sûr, ba innocent pe bazalaka, na ba innocente. Me bandeko mitakala o etambulaka na internet,
bato ya liboso bakabolaka yango ezali bana basi. Mwana mwasi na mwana mobali baza différent na kokabola mutakala. Mwana mwasi surtout soki amonaka na ye alata bilamba na alata te eza ndenge moko, alors aza na facilité ya kokabola mutakala ndenge alingi. Mende akobanga asala ngo ye moko pona ye te me pona opinion publique. Yango wana bomonaka na internet botalata bino moko na ba site oyo batindaka ba video oyo ya mitakala. Banani baleke bele basi. Basi baleke bele teke po site wana eza na besoin ya basi. Non. Parce que basi baza d'accord ya kokabola ba video wana. Sikoyo mibali o bazaka na posa ya kokabola eza teke oyo balingi basambwisa mwasi wana. Non. Balingi nde bomona ndenga bimaki na mwasi wana. Nalingi naloba boye. Soki Peniel asalaki groupe ya WhatsApp po bakabola mitakala. Soki pe Peniel apesaki mutakala na ye na kamaradi na ye. Nalingi naloba boye. Didier ayebaki. Ayebaki. Et puis Didier ndenga zawana ayebi ke yena Peniel bakobala na te akozala pe ndako moko na ye te. Po mwana mobali ekokosalama nango mezali rare mwana mobali mwasi oyo akozane na ndaku to mwasi oyo azane na ndaku akabola mutakala o basali na ye. Voire même po asala na ye video ya mutakala ya mwasi o bazane ndaku moko oyo babalana to babalana te me baza en couple. Mwana mobali ezali pasi po asala ngo. Bien sûr ekokosalama nango me eza pasi. Me mwana mobali oyo kaka aboyi kosala video na mwasi na ndaku, alors aza capable ya kosala na makangu video. En plus soki mwasi na mobali basali video, na majorité basi mutu bandimaka awa na poto. Siko na ba pays oya pasi ba tiers monde, mobali mutu aoblijaka mingi mwasi po basala video ya mitakala. Soki mwasi yango azali jeune fille nanu abala te, nanu aza pe na ndako alibala te. Donc mobali mutu aoblijaka mwana mwasi. Nalingi na loba na Afrique soki bomoni ba video ya mitakala, mwasi na mobali, mwana wana ya mwasi abala te, aza na mobali te, ezala bota to abota te, mazalaka na ndako alibala te, abala pe te, aza pe divorce te. Majorité ya ba video mwana mobali muta force mwana mwasi. Soki pe epanzani na internet mwana mobali muta panzi yango. Nazala clair na point wana. Alors na ba pays développé na poto na Europe ti na États-Unis, soki mwana mwasi ezala nano abali te, ezala zali jeune, soki bafosali video mwana mwasi aza d'accord, aza penza d'accord, ata aza koboya, aza kotia fier, ata aza koloba nalingi na nga te, mais soki asali yango yeba aza d'accord. Et puis soki boselisi zala sir mutako panzango eza ye mwana mwasi.
mwana mobali akoko panza me mutu liboso akozala na posa ya kopanza yango ezali mwana mwasi. Mwana mobali ye akopanza yango po bamona abima na mwasi wana, surtout soki bakabwani. Ou bien soki bakabwani te, aye ko comprendre ke mwana mwasi wana aza kokosa ye ya trop. Alors akoko panzango. Par exemple, na loba na bino boy. Peniel tosala azali na ndako ya libala. Sikoyo akabwani na mobali na ye. Azana Didier. Siko Didier ayebi ke baza ye moko na Didier. Alors aswani sakaka Mike. Siko Didier go découvrir ke azala kaka na yete mazali na 3 mibali mususu. Alors Didier akoko panzango. Soki Peniel la bombi. Po bo comprendre. Apanzango po achaye mobulu. Na mobali oyo bakabwana te papa bananete. Mena ba makangu mususu o ba bombami oyo yonanga tozo mona te. Parce que Didier akobanga Mike te makobanga ba makangu o ba bombama. Alobi tala ba adversaire mususu bazali nga na mibwaka kaka misu na Mike Kalambai. Alors tika na bimisango mwasi yango pe bamona mwasi yango oyo azali bongo bandeko esalamaka bongo. Nga moko na betela bino lisolo ke baloba na nga bamona ngai na mwana mwasi moko ex moko tosala ba video ya mitakala awa Autriche kala mingi te. Ndeko mwasi moko azalaka na mboka ya Linz kombo na ye Luniangisa. Abenginga alobi yo osali banini ya mitakala bazomona yango partout. Nga nazwaki yango je nasekaki nalobi yango te. Nalobela pe nango pe nasala video. Sima nango na 2018 17 kaka na kanisa. Ndeko mobali moko aya awawa kombo na ye Tony. Alobi na nga natalaka ba site moko soki na beti kaka Congo na komona mitakala ya basha Congo. Na kipango te na monango importance te. Sima nango mukolo mususu aye awa ba ye Tony na mwana mobali moko kombo ne Edo. Bavandaka na Autriche awa na Vienne. Na 2017 kaka ou bien 18. 18 je crois, oui. Baye balobi nanga na beta page wana. Ponga na ebisieke na talaki ba video yango na betaki Congo. En tout cas, ba video ya ba Congolais zango na ba Congolais ezati na moko te. Mais tango na beti ya ba Jamaïcain na moni penza babiloko. Pe na beti ya ba Africain mosusu na moni ba Congolais baza ba parmi ba l'échec na ba image. Simanango ndeko wana lobi nanga beta lisusu Congo total na beti. Alobi nanga fina video o wana kuna na tali na fini. Alobi wana yote nga na seki na bingai ndenge nini. Okud na zoe bate akoka nanga en plus mwasi alali nga na kobimane ndenge nini. Non, naloba ekotu bongo te. Nalobi mwasi alali azomona na deja aza mukolo. Alors mwasi mukolo boye nga fona bala ye kaka. En plus na kosala ne video te. Mais mwasi ya mukolo boye na juye makangu simana sala video na kosala te. Alors na leleki nango bongo. Bango bakei. Na juye video yango na zongisi. Mbala moko na comprendre ke baza na raison ezali ex moko nga na bimanaye. Na moni mbetu na ye, na moni armoire, d'avance armoire wana nga muna sombaki yao. Na moni chambre complet.
mais nzoto natiaki vraiment kate. Siko na comprendre ndeko mwasi oyo abenganga Luniangisa tango alobaki yango au sérieux. Sima na beti natala lisusu namoni ndeko mwasi wana ex wana na ba video ebele. Tango namoni yango ebele namoni mbala moko mibali pe bazali ebele. Siko na comprendre pourquoi bazako loba nga na sali yango. Bo comprendre. Mais heureusement ndeko mobali wana Tony azalaka wana Vienne. Na yebisaki ye bien. Na lobi ngai soki na salaki video ya mutakala na mutu na kowanga na te. Na yebisi peke na kangamaki ba photo ya mutakala na fi mususu. Na yebisi peke si na sala na kala kutu ba photo susu ya mutakala na fi moko wana ya mundele na pare ya 5 minutes. Ye pa laksango na ba camarade ne. Donc nazana tina ya kowanga na te. En plus na yebisaki ye nga moko pe kutu nazoluka makango moko ya jeni to sala na ba video na bwaka. Na lobaki ne bon. Alors bandeko pobo comprendre bien. Si manango tango na salaki émission na tiaki na internet ezape awa na kosa bino te na 2 semaines video oyoyo bazako loba ezangai ebungi. Donc elakisi mutu oyo a publiaki ba video oya mutakala ya ex wana soki pe nani mutu wana alandaka ngai na internet. Donc alongoli yango. Siko etikali mususu pe abakisi misusu oyoyo ebandako monana ngai alongoli. Sikoyo ngai pe nasalaki nini? Ngai ba video ya ex wana nyonso na charge yango. Donc ndenge nasalaka boye naza na ba video yango presque partout. Mususu kutu natikaki yango na Belgique. Heureusement bakoma pe kombo ya site wana po mutu amona teke ngai mu nasalaki yango. Po soko charge video yango na kati ya video yango ebando komelo site wana. Ba mikolo site mutu bakokoma. Po soki yo nga nasali video ya mutakala na tindi na site wana. Site wana bakotia logo na bango pe bando koma. Donc mutu soki a charge yango ako charge mbana moko atazo talango site wana ebando lakisa kaka kombo ya site. Ndenge zali ba video ya Peniel, ya Eliane, ya Giselle Fui, ba video na bango pe na charge yango, na garda yango. Donc ekomaka site wana. Mutu nyonso akotala yango akoyeba na zwi yango na site wana. Yango bandeko mutakala tangu batiaka yango na site ezali ya liboso bana basi bango moko batiaka. Ya mibale mwana mobali oyo aza makangu. Makangu moko alingi bomona abima na mwasi wana. To makangu moko mécontent. Donc aye ko sentir ke ye bazwaki ye objet eloko ba utilizaki ye pona likambo moko boye. Mazali ye moko te, azala pe ya mutema te, azala kaka singlier. Alors nakanda wana atiaka. Sikoyo nakana ngai nga papa robo. Sikoyo oya longola video ya ex wana oyo babanda ukanzezanga seke azali mutu moko vina ye banda abimaka na ex wana to azali mutu azwaki ba video wana abimaka ne na ex wana te to soki eza ex wana ye moko mutu wana azali condamné na mutu na ye abanomona kaka ngai parce que alanda nga na internet atie mitakala
alingi ba croire ezali papa robot, donc azali condamné à vie ya komona papa robot. Ndenge moko Peniel azobimisa mitakala na ye moko azali condamné ya komona Mai Kalambai oria komona mitakala na ye, azali condamné ya komona ya kobebisa vie na ye, azali condamné ya koriske abebisa vie ya bana na ye. Bandeko ezali bongo. Na kaya Peniel toyebi yango, Peniel akaboli ba video ya ye moko. Peniel ako détruire Mai Kalambai te. Mai Kalambai soki akomi détruire ekozala ye moko na makambo na ye. Parce que banda Peniel akoma kotake ye, Mai Kalambai akalikilaka makambo yo asalaka. Même ndenge asalaki video, tomonaki Mai Kalambai neti kandeleki yango ekosala. Mais Mai Kalambai ayaki kosala po apesa réponse na Peniel te, mais alaki po atalisa direction na makambo yo yalingi kotalisa bakisa mbala moko na ya momo. Ya Mai Kalambai na ya momo rando ezali servi. Yango wana JF Ifonge, frère JF Ifonge, pasteur ya rando, leader ya contrôle ya ba pasteur azawana chargé pona kotia bango vaseline te mais mokili yango ezali penza elengi nageta la mitakala. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafagnon sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc on a ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafagnon sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc on a ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafagnon sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba sa tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.